Résumé to mokuse ya mate ya ndeko Frank ya janvier 2018 et pesami na lingala facile. Balingami mibali pe basi en Christ. Ezali ndeko Frank azali kolobela bino kouta na centre missionnaire international ya Krefeld na Allemagne. Tika ete mapamboli ya Nzambe oyo ya bokasi nyonso ezali kolona bino mubu oyo nyonso ya 2018. Pona biso ezali mubu moko ya spécial po ete ezali eleki mibu 60 ans banda 1958 to bandaki kolimbola ba prédication ya ndeko Frank na Allemagne pe na ngolo na Nzambe kotalaka na sima na mibu ebele pona biso ezali penza kitoko mingi ete toyebi nkolo pe ayaki akomi epai na biso pe atie biso ete tosangana na mutu na Nzambe oyo ya atindi na mokolo ya lelo na ntango na biso na etinda ya suka yambo ete nkolo Yesu Kristu azonga. Boye to sepela mibu 60 ans eye pe eleki pe na ngolo na Nzambe na memi sango ya kitoko ya Nzambe mibu nyonso witi koleka pe bandimi ebele na ba mboka tokoloba 165 pays kokabolaka liloba oyo Nzambe atindi pona lelo pe soko totali na sima na bayenga oyo nyonso eleki Nzambe apamboli penza bato mingi bayaki awa na centre missionnaire à peu près 1200 personnes bayaki twasanganaki kouta bikolo na bikolo bamboka na bamboka awa na centre missionnaire ya Krefeld pona oyoka liloba pe kozwa mapamboli ya Nzambe mingi totalelaki liloba oyo eza na Matthieu 11 pe tokabolaki na liloba na libota na Nzambe tango nkolo atunaki na tango na ye apesa mwa mutuna bokende kotala nini bokende komona nini na kati na esobe bokoki kotanga yango na Matthieu 11 kubana verset 7 bokende kotala nini na esobe alobi bokende kotala nini rozo ezali kotepatepa na mupepe to litite ezali kotepatepa na mupepe bokende kotala nini bokende komona nini na esobe mutu oyo alati bilamba kitoko mutu oyo alati bilamba ya bokonzi bokende komona nini bokende kosala nini na kati na esobe na mai ya Jordan pour écouter ezalaki nde koyoka sango ya lelo pona koyoka mutu na Nzambe musakoli oyo batindi engebene na Malaki chapitre 3 verset ya liboso na kotinda messager na ngai liboso na ngai pona kobongisa nzela na ngai bongo nde baoyo bazalaki na boye ya liboso ya Kristo bazwaki oyo Nzambe atindaki pe bamonaki oyo Nzambe azali kosala babimaki na mangomba ya bato pona koyoka message oyo Nzambe atindaki moto na Nzambe oyo azalaki koleka musakoli mais azali koleka mutu te eza na mutu yo koyeba likambo wana nkolo alobaki Jean azalaki koleka musakoli pona nini po ete basakoli nyonso balobaki na tina ya mobikisi basakolaki na tina na musikoli kasi Jean akwai koloba talani anyo mpate ya Nzambe oyo elongolaka masumo ya mokili pe Jean Baptiste abatize nkolo pe mobikisi na biso na kati ya mai ya Jourdain
alobaki tika ete tosalela boyenge beni pe bikuke na lola efungamaki pe molimo na nzambe ekitaki na litatoli oyo azali mwana na ngai molingami kati na ye natie bolingo na ngai nyonso. Bongo mosakoli alobaki akoya kasi Jean Baptiste ye atalisaki na miso batu pe abatize ye. Oh, privilège ni oyo muto na Nzambe azwaki pona ko baptiser nkolo na biso mobikisa na biso. Ensuite, simanango toko kotanga na Luc chapitre 7 verset 30. Bascribe na ba docteur ya tango wana babwakisaki baboyaki babatisama na musakoli oyo Nzambe atindaki Jean. Pe Bible elobi ete lokola bango babwakisaki baboyaki babatisama na musakoli oyo, alors mwangu na Nzambe pona likolo na bango ekomaki pamba. Balingami bandeko mibali pe basi, nazana posa na loba eloko moko ya motuya. Toyebi etinda nazana esengo ya kolobete nayebaki ndeko Branham lokola molingami na ngai mibu zomi pe mbalebele na pesaka litatoli wana ezala na kati na mayangani na Allemagne na États-Unis na ndako na ye na église na ye bisika nyonso ezala na Dallas ezala na Texas bisika nyonso tukwaye kozwa libaku ya kozala elongo na ndeko Branham. Lelo nakoloba likambo mosusu awa botala nono awa kubanda awa na mulongo oyo na eteni oyo parti oyo moni oyo eutaki na monoko ya yemoko William Branham, kasi parti oyo eteni oyo eutaki na bandeko ya États-Unis. Pe naza koloba oyo na kombo na nkolo po ete nasukisami ete Nzambe azali elongo na manda oyo ya ibandeli, manda original oyo ya pesaki. Nzambe azali kati na explication o babongisi na batu te. Soki botangi oyo ndeko Branham alobaki pe botangi oyo bato babongisi, ndeko Branham alobaki na tina ya manda etinda oyo ya mpwasa ya ngondo ezali awa. Toza nango awa balingami. Lolenge moko Jean Baptiste azalaki moyangeli ya liboso ya boyeyi ya liboso ya nkolo Yesu. Message oyo na pesi yo ekozala moyangeli ya boye ya mibale ya nkolo Yesu Kristo. Ezali te ete ngai Branham nazali moyangeli, kasi message ezali nde moyangeli oyo elobamaki le 9 février 1959 kouta na mbebo ya yemoko William Branham. Soki botangi oyo ekomami na livre balobi boye lolenge moko Jean Baptiste azalaki moyangeli ya boye liboso ya nkolo Yesu Kristo. Lolenge moko yo Branham ozali moyangeli ya boye mibale ya nkolo Yesu Kristo. Balinga mibali pe basi nakoki kosupporta ata mokete lokuta vina nga mobimba nandimaka nde verite, nandimaka nde liloba ya Nzambe oyo ya solo. Soki moto na Nzambe ye moko alobaki ngai te pe amemi etindia to message sima nango alobi ngai te na kozala moyangeli, kasi message yango nde ekozala moyangeli ya boye ya mibale ya nkolo Yesu Kristo.
soki totali na nsima awa na bambula ebele kobanda décembre le 24 décembre 1965 tango molingami akendeki na nkembo c'est-à-dire tango akufi mabele nyonso ebandaki koyoka etinda ata nsima ya mobu 1963 ndeko Branham asalaki ata mobembo moko te na mokili mobimba mais atako akendeki na bamboka zomi na mibale ezali kaka mpona kosala évangélisation mais nsima na ye kokende na lola nsima na ye kokende na gloire nde message to liloba ya solo ya Nzambe pure parole de Dieu kozanga interprétation mais liloba ya solo ya Nzambe oyo Nzambe alakaki mpona lelo et pe ndeko Branham oyo azalaki prophète oyo alakami na Malaki chapitre 4 kouta na ntongo na mosala na ye message oyo ete mitema ya bana ya Nzambe ezonga na mitema ya batata na biso bantoma kozonga na ebandeli uta 2000 ans na moboko moko oyo bantoma batiaki ndenge elakami pe nkolo na biso alakaki yango pe azongeli yango na Matthieu chapitre 17 verset 11 Eli akoya ya solo Eli akoya yambo akozongisa biloko nyonso boye ndeko Branham amemaki message mais nakoki kobana kotambolaka na sanduku mobimba ya 1200 prédication te na kati ya valise pe nakendenge nango engomba na engomba mboka na mboka kasi nakozwa kaka be biblia pe kati na biblia wana tukozwa news William Branham atei tuzongisi kati na biblia pe nakotikala fidèle na kati na appel na ngai nazali kosala makambo nyonso mibale nakoteya kaka oyo ekomami kati na eloba na Nzambe pe nakokabola na libota na Nzambe message nyonso oyo mutu na Nzambe Branham atei po ete azongisa biso na liloba eza na makambo mibale te message euti kati na liloba pe eza kozongisa biso na liloba kasi soki yokamisi baprédication ya ndeko Branham pe okangi Bible obwakisi yango wana ndeko na ngai yebaka ete ozali séduit opengwe pe ozali kopengwisa bato mosusu boye na ngolo na Nzambe manda oyo Nzambe apesaki ngai manda oyo nkolo apesaki ngai ya kobomba bilei na date ya 1er avril 1962 mbala misato mbimba ndeko Branham azongiseli ngai likambo oyo pe alobi nakende mboka mosusu te mboka mopaya te kasi ifale akende mboka bapaya te ifale azonga na Jeffersonville pona abomba bilei nkolo ye mei mukolo ya le 2 avril 1962 na yoki ngai faire faka na matoi oyo ayebisi ngai bomba bilei obana kokende engomba na engomba pona koteya liloba pe mukolo ya le 3 décembre 1962 ndeko Branham alobi frère Frank ndeko Frank bilei oyo esengeli obomba ezali parole promise ya Nzambe pona lelo pe yango ezali kati ya babande oyo bazali kosala enregistrement awa boye na ngolo na Nzambe nasangeli baprédication nyonso oyo ndeko Branham atei pe nkolo ataki kati na motema na ngai ya kolimbola ya kotraduire mingi baprédication
oyo atei kobanda bofungwami ya 7 so. Liteya moko moko oyo ya ateyaki kobanda tango wana bazali kotinda ngai yango pe na traduire ba prédication ya mobu 1960, 1961, 1962. Boye na ngolo na Nzambe nasali makambo nyonso mibale na mokili mobimba. Mibu oyo nyonso 55 ans na tuni bino. Bokendeki komona nini? Mutu oyo azali koningisama à gauche to droite to mutu oyo alati bilamba ya bokonzi te. Kasi ezalaki mutu oyo atinamaki kokuta na Nzambe na liloba na Nzambe na bilaka ya Nzambe pona lelo pe na yebisi bino sasa ipi balingami bandeko mingi ba oyo bazali kati na mouvement pentecôtiste. Soki bozali koloba minoko asika, bozali ko prophétiser, bozali ko bondela pona malade, balingami batei pe ba évangéliste pe o nyonso bayebani na ba télévision kasi bino bozali ko boya bozali batise na nkombo na nkolo Yesu Kristo. Boyeba kete ekuke ekokangemela bino bokobanda kobetaka pe kolobaka nkolo fongola biso atako bozali koloba mokolo wana kolo to sakolaki na kombo na yo, to teyaki na kombo na yo, to bondelaki pona malade na kombo na yo, to salaki boy. Nkolo akoyebisa bino botango mosika na ngai bino bozali kosala masumu na nko. Ezali nini? Nzambe alingi bato oyo baza na kati na obéissance. Oyo ezali tango ya restauration. Tango ya bozongisi na matei ya ebandeli na moboku ya bantoma. Nkolo moko, un seul Seigneur, kondima moko, une seule fois, baptême moko, libatisi moko. Ezali kambo ya kosakana na bosambeli sambelite pe bino moko bomitalisaka lokola bato oyo bakeseni. Bozongande na Nzambe, bozongande na liloba ya Nzambe. Nazali kozongela yango oyo ezali tango na Nzambe, tango ya restauration. Ba doctrine nyonso ya Bible lokola divinité, lokola libatisi na mai, lokola repas du Seigneur to elambo, lokola bansengama nyonso oyo ezali kati na Biblia esengeli ezala restauré ezonga ndenge ezalaki na bandeli na tango ya Biblia. Batu nyonso bazwaki libati na kombo ezala kati na batitre te ya tata mwana elimuta kasi na kombo nini yango? Kombo ya nkolo Yesu Kristo. Ndenge komami na Acte chapitre 2, misala bantoma chapitre 2, misala bantoma chapitre 8, misala bantoma chapitre 10, misala bantoma chapitre 19. Moto nyonso oyo abatisamaki ndenge bazali kobatize na tango ya Biblia pe na kombo na nkolo Yesu Kristo. Soki bozali koteya, soki bozali kondima pe kosalela évangile mosusu boyeba ete bosengeli kotanga Galate mukapo ya liboso kobanda molongo ya liboso tina mwambe. Tika ete Nzambe apesa bino ngolu. Bokene kotala nini? Mutu oyo azali ko agite, azali ko ningisama na mopepe te. Bokene komona mutu na Nzambe na liloba na Nzambe pona lelo. Oyo ezali tango na Nzambe pona libota na Nzambe ete bazonga na liloba na Nzambe bandima yango pe batosa pe bazala restauré epa ya Nzambe, bazala restauré na liloba ya kitoko pe ya bule ya Nzambe. Na pesi matondi epa ya nkolo na ngai
oyo atindelaki biso mosali na ye mosakoli mpe napesi matondi epai ya nkolo na ngai mpona liloba na ye ya kitoko ya peto mpe tika ete nzambe apambola bino mobu nyonso mobimba azala elongo na bino na kati na nkombo kitoko mpe ya bule ya nkolo Yesu Kristo. Amen.